il y a importance que les lots de se passent les ala soki hérité watana ba kufi mon les lots so hérité kufi passe comme wana musique hérité et côté moi mbilinga mais tant que les suprêmes en vie dans les restes ko boko kende omoni na 32 degrés na 32 degrés lo ba kokipe ko kende bakokipe ko kende omoni ne ba kende ba ko kende na bango y importer zaraye mais on m'a dit que tout ça un groupe moi to benga ngo la team wata c'est hérité watanabi eza hérité omoni batu tout boko kende na bino batu tout na longoli mutu te batu tout na ba obake na ba obatikali do bako kende tout il y a importer hérité boni justement le problème de toujours le problème ni c'est passé pour balongwa oui musicien to ba balongwa manko mais d'un seul coup oui musicien balongwa bango ba mon basala bongo ba mikolo bamba mon basala bongo mon logo e bon le batu ils a pressé na jalousie donc je dois pas focaliser à comme un peu ko parler sur bango parce que ba musicien o ba disons o ba longwe na mboko ya musique o mona ndenga musique non ba sala lote na mboko na ndenge pena ya musique o mona lelo héritier a sali ba mbula ebele na kata maison mère pour lui la héritier waza ayeba nana na maison mère asala makamba pesa banzembo ayemba abina mokile confirma parce que bato nyonso balongwa na yebisanga basala ni na monde ya musique ata vocal moko ba yembe kangi mokile vocal R. Kelly quand même tout tika robeta makomboko R. Kelly en prison na maramba viol kuna na États-Unis bakanga ki donc tout tika ko luka ko focaliser ba maramba susu importante il est important ndengo yebo tunanga la timoate zandenge ni retira de beta mandeni. Si aujourd'hui tu parles sur héritier Watanabe, c'est parce que retirada et mettre tout le monde d'accord. Si vous bateau bazara qui wana bateau yozo cité wana basala ni na retirada est importé héritier tu yoka ba DDD tu yoka ba BM tu yoka ba tout à noir tu yoka do mona que musicien artiste azo yemba ayembi héritier les capable ya yemba ta 20 chansons na disque moko yemoko. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Événement. Vous êtes en France, Belgique, partout dans le monde. Voilà pour vous une occasion à ne pas manquer. La vente promotionnelle de la crème miracle ensemble avec Mama Tina. Boya et Belé, c'est 30 juin 2019, Nabadresse Oyo. Ne manquez pas. Motonio so aya kozwa, crème miracle naye, pour la solution ya loposo naye. Mama Tina a fongoli ba porte, boya motonio so azala na crème miracle naye, Oyo ezali na Bavia escargot. Mama Tina la fez à longa côté wana toujours na crème miracle. Mama Tina la fez à longa loposo. Zambe, Tolobate, Filokoboy, Tolobate. Zambe oh Yo. Otani. Ozolule yaman. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awatoza. Mais moi c'est la règle okuma. En ligne osoma pomade naturelle awatoza en ligne. www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4.
pomade awa toza esalami na bana mboka bacongolais na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate Pour la province Bamolé, Mipende, Sinapetolo, somba gamme ya pomade awa toza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois on fait résultat. Salut. Oh. La pommade est ça. Moi c'est un pas communal qui bocole. La pommade est ça. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas. Nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là. Au bangate. Donc maman, utiliser un produit, il y a hydroquinone, javel, tube, sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça na Grâce Beauté. Tout ça là comme produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour mandef to réparer capé ba bouton ya mandef. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour sa uniformité. Kolongola banduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Circuler, il y a un tout qui sur le terrain pour vérifier bah rumeur ou on a les vraiment bah information juste na groupe hérité Watanabe Mbilinga Ekoti. Donc Mbilinga Ekoti, plus de 8 musiciens balongwe groupe. Si je peux déjà citer leurs noms, tous en a Erkeli, tous en a Jiré, tous en a Koba, tous en a Mvuluzi, tous en a Padaché, tous en a Junior Baz, tous en a Dadi Moula, Nampakalingo. 8 musiciens en a balongwe groupe. Il y a un Kiti sur le terrain, et pas il y a Ange Noir, Azali marketeur, il y a groupe. Ah mais quand on peut expliquer biso si réellement les musiciens ont balongwe parce que la plupart d'entre eux ceux qui battent une bonne question bazo wangana il y a un toyé panaye après ça biso information juste. Bonsoir Junior. Ouais, bonsoir mon frère, comment? Bien avant on a bande avant au bande ngana tout mouvement zande. Ouais, mouvement za calme bientôt mi ange mi démon. L'album le plus entendu autour il a retiré de PC Marambolango il y a cela déjà 3 ans. OK. OK, il y a un boti bane boti mambebele pesi ba concert et pesi makambo ezaki important tout ça là. Et puis déjà studio tout qui est déjà vers la fin donc année 2019 déjà mi ange mi démon tout simplement moi et ça a marché. Et puis déjà bah bon séjour à Héritier Watanabe Boss Live Totorino. L'homme le plus compliqué du monde, Oazor Landanga depuis Paris, chez Sali. Et pourquoi pas, on a PDG Bobo Bello et Lissou. Bisika Toubazali, on a Kata Paris, Namoni Sous maman était si dans les guides. Manganga, Manganga. Tala Marambo, mi ange, mi demezo sala. Ok. Ah, tu as pesa Marambo pour nous rejoindre Makambo. Si vous avez aussi circulé plus de 8 musiciens balongwe groupe. Est-ce que vous avez solo, tu as des rumeurs? Musiciens on a tous cité comme on a rempli précisément. Balongwe. Il y a on est justement à na terrain pour na retourner yo mais tout na na bazoki balongwe to baza to position na bango zane position zo e banate parce que mining na pas mbaté. Na kati ya la team wata mwana mukie oh peut-être toi ça savait moi mukie te pas sous minorité. Mundo de quand moi mukeza la Shakira danseuse na biso na Shakira parce que le reste batutu batikala na baza mikolo baza ba parents baza na bana baza na basi donc baza na makambo tout donc c'est que ba mikolo ba yebini no ba sala et puis tout ça na biso na kata présenté et ça na ngopelo moko o ya sikate tout comme les lolobi pe boko la muka o mona ke
Ange Noir aza esune héritier Watanabe te ezala ngelo kwa sikate donc so muta se sentir que isika naza non se sentir naza l'estina kindilanga il est libre de partir. Il est libre de partir qui n'a ça la marambunaye. Il y a importé Zawata, il y a importé Zami Ange Mi Démon. Retira de Beta Mandeni. Si aujourd'hui tu parles si héritier Watanabe, c'est parce que Retira da émettre tout le monde d'accord. Si au bateau bazara qui wana bateau yozo cité wana basala ni na retirada. Retirada y a importé héritier, tu yoka ba DDD, tu yoka ba BM, tu yoka ba tout à noir. Tu yoka do omona ke musicien artiste azo yemba ayembi héritier il est capable ya yemba ta 20 chansons na disque moko yemoko donc il est important quoi ndenge départ na bango salami boy d'un seul coup et ko déstabiliser groupe T ata mukete il est important so ki lelo to mso so passer za so ki héritier watana ba kufi mon lelo so héritier kufi passer comme ngwana musique héritier et kota moi mbilinga mais tant que les suprêmes en vie dans les restes boko kende omoni na 32 degrés na 32 degrés lo ba kokipe ko kende ba kokipe ko kende omoni ne ba kende ba ko kende na bango y importer zaraye mais omona te que to za na groupe mo to benga ngo la team wata wata c'est héritier Watanabe eza héritier omoni batutu boko kende na bino batutu na longoli mutu te batu tout na ba obake na ba obatikali do ba ko kende tout il y a importé héritiers bien sûr il y a importé héritiers ne ba lobara TV za radio te YouTube za WhatsApp te donc to me camper to donc to fan ça non masolo on ceux qui ba longwe c'est dire quelque chose est-ce que yoko kabwana moi sinon ce problème ezate ce problème on va arriver bokaboni justement le problème de toujours le problème nini s'est passé pour balongwa oui musicien tu es balongwa manko mais d'un seul coup oui musicien balongwa bango ba mon basala bongo ba mikolo bamba mon basala bongo omone logo e bomo lelo batu eza pressé na jalousie donc je dois pas focaliser à comme un peu parler sur bango parce que les musiciens disons longwe na mboko ya musique omona ndenga musique non basala lote na mboko na ndenge pena ya musique omona lelo héritier asali bambula ebele na kata maison mère pour lui azala héritier aza ayeba nanu na maison mère asala makamba pesa banzembo ayemba abina mokile confirma parce que bato nyonso balongwa na yebisanga basala ni na monde ya musique ata vocal moko ba yembe kangi mokile vocal R. Kelly quand même tout tika robeta makomboko R. Kelly na prison na maramba viol kuna na États-Unis bakangaki donc tout tika ko luka ko focaliser ba maramba susu important te il est important ndengo yebo tunanga la timo te zandenge nini disque zandenge nini ba contrat ezandenge po biso tozana ba contrat tozana makambo na 2018 to beta 34 concerts 2019 déjà to kende parcours kitoko toza le seul orchestre o e voyage kana groupe mobimbe voyage to kenda ba showcase héritier kenda ba showcase héritier a voyage kana orchestre ba ke ko beta concert toza le seul groupe na Congo o to voyage kana orchestre parce que mon ebelé ba groupe zaka leader a voyager ba on batikali aki osala ba showcase asisi makambo te to voyager mais biso to le seul orchestre to beta avec disque moko retiré dans le marché il y a cela 3 ans donc il est important ouais. Donc si je peux comprendre bien le rôle à départ au Salami jeune talent au bazala na coulisses oui déjà koya ko sala ba test na bango parce que groupe etikali polele non groupe etikali polele te au mona déjà na ko na to aka complet au mona déjà na ko na au mona Mishka Ngando as chef d'orchestre au mona Diego Milito azali au mona Olivier Azali au mona Cédric Mbungu azali donc Jack Love Azali Olivier Azali donc au moins que orchestre est complet au moins Babi Bass Bazawana Batito Sente Bazali donc c'est important na kuana solide mutasimbi makambo tout c'est héritier Watanabe donc orchestre est très bien
ceux qui balobi ke ba fongola ba porte ba tout bayaka na bango chaque jour ba gentala bayaka ba musicien bayaka na bango donc ceux qui ke pesani ke moment to fongola ba porte pour na koyamba batu to lekaka ke pas être si melenga to pesa kaka message batu tout au bazana besoin musala ba ya na bango chiko pour tout tika na marambo relation ni malamu héritier Watanabe azana ngona ba leader ya génération na relation nini ya malamu na bande sous question nga oyo héritier Watanabe azana ngo na ba leader ya génération na net la minute héritier en studio en Paris à qui studio pour nous préparer disque nae donc tout ça na lycée Bosanganité pour que tout ça que tout bando kuta na rapport beta ba solo il y a important ça que biso to na kwena biso to beta musique bon pe bana kwena bon ba ça la musique na bango mais héritier ndenge basang weekend héritier za mtarando musique akonga bongo na ndenge pe na musique akonga tambolaka donc ba ko pesa makambo mobo oyo eza na ngo ya yoti on comprendre makambo eza na ngo ya yoti ba pesu yango donc ok, bako peso makambo oyo isa ya yoti ba commission yango yaka nde biso to lobaka souffrir de l'accepter donc to accepter na biso ka tout mais musique eza tonga frère Patrice T muto mutana coin na ye donc il y a importé ça que muto asa la boulot na ye donc c'est ça et spécialité ni to particularité ni to rosela na kati album spécialité ni to particularité ni to rosela na kati ya album oyo ça la différence na album passé la nini donc bana ba fan héritier Watanabe base la nini na kati album na retira da to prometa ki batu que on va faire la bonne musique, on va faire la musique. Na retira nous avons promis les gens qui ont besoin de musique besoin de musique intelligente, la bonne musique et aujourd'hui na mi ange mi démon tout simplement moi et ça rend tout le bi qui est la musique du futur et ça la musique du futur et ça musique oyo toyoka lelo toyoki lobby pe toyoka lobby okuna ndenge le président Daniel Massaro Gombe na Gombe Changalu Mekinga lobara la timwata eza zaiko na biso to kola nango ti to koma bakoko to simba nzete donc yango to yibisaka ke na ba melomane oyo balinga koyoka la bonne musique basé la mi ange mi démon tout simplement moi la musique du futur donc eza musique oyo to yoka lelo oyo to yoka lobby pe to yoka lobby okuna il y a importé ça ke héritier ayembi musique osoke oyoka na litoi ovandi na papa na ba maman na bana bisika moko boyoka ke non il y a un artiste musicien congolais en train de chanter donc ça musique moko oyo et ça vraiment un sens que ovandi beno comprendre que non il y a un artiste musicien il est en train de chanter la musique intelligente donc yango to yibsaka na ba mélomane nyonso ya bonne musique donc bozila mi ange mi démon tout simplement moi yango esala makambo donc yango moni lelo moto o ezopela o ezaraka mi ange mi démon tout simplement ezara héritier wata mais balobi président za makas na ba générique te makas te ya za animateur te ya animateur te ya Messi le chanteur netubinga ke Messi le chanteur déjà so yoka DDD yoka tout en noir yoka BM yoka ba maga yoka ba j'aime mon mari donc on sentir que nos artistes ayimba ndenge lelo reine de sabe pesa oyo ko pesa toki toze la combien de titres na kati album non ba titre ça eza ebele ba titre eza ebele oyo déjà dépassé 10 titres donc eza déjà ebele ok bozila nane oka tozali disque na biso ebima ba surprise eza na kati soit ba featuring featuring vraiment déjà tant wayimba na Jack Love eza featuring tant wayimba na Mish Kangando eza featuring tant wayimba na Diego Milito eza da ba featuring eza na kati sona parce que ayimbi vraiment na ba musicien na pesi bango tempe na ba yemba so président yaza makambo ya musique ya world te o tomoni ba musicien nyonso ba komi mpanzo omoni lo world ne makambo na ebité to mususu bateau batanga moi bateau balobaka anglais lokola ba Jondel Ndombasi la maman de Marcia en direct de Bruxelles que je te salue Patience Mayani la maman de Chloé Patience Mayani to ça rande to yokana ki e igete ka yembele vrai au moni lelo world eza mo anglais au moins ça to en français to le monde
soto ye naona mokili na lingala to ba mokili de musique ya mokili ezaka musique oto beta donc ce qu'on a ba tant ba lobaka world wana na ba te ba kansaka nini comprendre il faut okende si comment bato ba lobaka ngana beta musique world que tu na world donc ezaka nini pour musique to beta ya ezaka na mokili de biso tout wana mokili toyoka na Congo toyoka na Angola toyoka na Luanda toyoka na mboka ba Xavier Lopez ya ba Mandela Weston ba bikala mingi te tozala na kati ya Luanda avec le sénateur Paolo Tudilu na moni bongo le Bérin rouge le Bérin rouge vraiment coup de chapeau à vous babi Moussa le Salama on a reformulé question na jours à venir to cause de la paix un jour président beta featuring soit na badaju ne to monara na ba ke black basimi marambo te ba no ba tuti olingo ko tsanga ne sika moko na ko tate omoni lelo omoni musique autant la clip au Tenzembo moya kane otubi masiko le seul musicien à participer dans quatre saga hérité Watanabe yembina DJ Crent donc c'est déjà important moni ba musicien wana ba biso monde to linga to komisa bango bisika na ba komisa mais pendant que la musique, la musique na biso, eza international à degré 0. Vous comprenez? Tout nous entend sous le lot. Au ça featuring peut-être na grand musique congolais, le rôle ba Kofi Olomide, le rôle ba Lokwa Kanza. Vous comprenez? Tout bêtement solo wana lelo papa Wemba Tiga biso paix à son âme. Vous comprenez? Ba grand auto banana bazana bomba mike ba abima mikolo il faut pas ça la ba featuring entre bango na bango bana mike vous comprendre ba luki ba gezma wete ba luki ba innocent ba ndio sala na neti ba oko tuna tate ke bana banani mun kolonini oko bana tate tuna tate ke mun kolonini nte bo sata featuring na gas fabilu o mi manga ke non do futa la featuring non et ça nango important to himbana ba Fabebi, tu es Fabebi, Kalabo, quand on a retirada, tu es ba Walise, give me. Donc c'est déjà important, mais n'engue bowling abo me melangwana et ça bongote. Héritier Watanabe ayebani monde entier. Koyeba na déjà ye ezala avant bango nyonso wana bato bo weli la lelo fitinga kingana bayeba bangote, mais bayeba déjà héritier Watanabe. Tango héritier tellement na Zénith ça beta boba vanda na banda ko batala un artiste et musicien congolais en train de chanter donc c'est héritier Watanabe mais le lope to linga mingi to tombola parce que musique na biso ekoti marambo belé musique na biso ekoti barando musique na biso ekoti donc ba blomo boya bien te to tombola musique te to sanga na biso nyonso longolo to mona ba américain au mona ba Lil Wayne ayo beta featuring soit na Drake tout moi pe hérité à sanga na fali na ferré ba beti mo lo mo pona tombola bende la Congo producteur azate o ya na makamba pesi makamba est-ce que okanisi ba featuring na ba américain ba sala ba yokana bato bana ba rendre makasi na musique lo ba américain ba te lo ba français lo ba rappeur na tout le monde dernièrement comment ya Booba na Caris ba yo kana te ba bundaki mais ceux qui na Congo ce que tu viens de le bani pour na Congo non peut de mon artiste ba bagarate on comprend ba ranking on est plus forte que Abisso on comprend on a besoin ba ranking te mais sauf que ba producteur ndi ba zate o akocha ba moyen wana tout ça la makambo wana OK pendant aussi ça si télébiso na part ya président na yo 5 musiciens ka ya Congo juste à passe 5 musiciens à Congo hérité Watanabe na chemu ote yena ko yaza déjà président na kata makambo yo possible na ko chemu pandité o comprendre exactement na impossible yena ko chemu pandité tant que tant obiga na tanga ba musicien mboko yo ya génération na ye dona tanga hérité Watanabe na mona Mishka Ngandu na mona Diego Milito te to c'est comme on comprend bien te ba na kata team watate ba andeyor ba leader 5 leaders andeyor ya team wata OK ya leader na biso jeune leader Afrobeat Afro Congo Innocent Balume là je vois Gezma Wete Gaz Fabilou il y a
moko na bosa na kombone ya beta mikolo apesa armée du Sali mbunde toboki comment na sunani DJ Samarino et puis DJ Amarula hein likolo sentir que ba musique ezo beta mikolo likolo donc il y a maestro Nabiso Fabregas donc c'est un peu ça ce que je vais citer. Alors tant Fabregas c'est que moi wana maestro Nabiso Fabregas je te salue et puis coup de chapeau na yoki Novelas balobi la danse de Novelas donc félicitations maestro. Donc chers amis internautes, vous pouvez déjà comprendre qu'on y va lentement et chèrement vers la fin de cette petite interview. Donc si je peux déjà dire un grand merci na pro Tressim Belenga donc il n'arrête pas de me dire il y a repesa maramozo makambo donc repesa maramu comme il faut donc espérant que makambo neroya de retour donc voilà Ange Noir na peu sur liloba ya suka ba o nyonso ba watala yo bana poto bana partout moi salam moi mbote kaningezala il est important que Mokonza azali banda mboka donc d'ici déjà semaine prochaine azana biso na kati ya Kinshasa awa kende juste pour la finalisation ya disque na biso oeza mi ange mi démon oeza sorti nango eza na 2019 awa et puis ba programme beaucoup joya ba contrat ya ba concert autoro mais un peu ko bouger moi mukie parce que tous a orchestre oeza sollicité na kati ya mokili auto beta moi trop. Donc déjà semaine prochaine tu ozongi la séance na biso ba répétition parce que micro to répéter moi la coulisse pour préparer kaka disque na biso eza ko ya mi ange mi démon donc monde entier mobimba bobanda bomba mbongo bomba bozela disque na bino oyo esokola bino matoyi boyo ka voix oyo karisa bino kitoko la voix d'Héritier Watanabe boss la vie Totorino l'homme le plus compliqué du monde moto na tembe moto na nko donc yende tembe penora tembe ya souke za rappeur Héritier Watanabe déjà nane ora bozela mi ange mi démon il y a important d'angwana il y a important travaillant donc na pesi bongo mbote déjà a commencer par les Spirtas les Spirtas tant on a moni les Spirtas on a moni Rosaline Rossi na moni Ashley la reine na moni elengeye pourquoi pas na la madre ya bana na ndenge sigo ya Belgique wana na moni Jondel Ndombasi la maman de Marcia balobi moi c'est ça c'est qualité mais côté fozala Jondel Ndombasi pourquoi pas na Patience Mayani la maman de Chloé ce qu'on a ngambu ya Angola na moni bongo les Bérins rouges balobi les Bérins rouges Moussa les osalama comme il faut tout ça pena général Goussi na ndenga bakishasa na moni Jeremane ya mama Power Watt Gilles Molicho Jean-Jacques Bazola Slam Yanga et Alvèche la Pulga na moni bongo na ngambo balwanda wana mon frère Francis Dibaya au pas au travailler kuna comme il faut Francis Dibaya je te salue depuis Luanda il y a batu baza vraiment ebelé na pesi ba mbote na pesi merci na yo na pesi mbote na famille nanga là je vois la moni ba petite sœur nanga la moni Beni Matembela patrona na moni Élisée Betika la Pulga et pourquoi pas Jenny Palawedi ya Brian Idwa ya Techam Ralid Samira Benini Kasongo donc il baza vraiment tellement nombreux apesi bomba mbote sika boza donc batu tout ope balinganga so na pesi mutu mbote te donc ça na pesi Chris Bomoko je te salue apesi sous maman était si de le guide oazo landanga quelque part na pesi mbote na pesi vraiment batu na biso tout ya bureau na pesi maître Gege mbote na pesi donc batu baza tellement belé soto bitu tanga aussi ça te encore une fois de plus. Merci à mon boss Héritier Watanabe, merci à mon secrétaire général Charlie Rubenga, la tête bien faite, et pourquoi pas à Sylvain BH, il y a Christian Champagne, et à tout au bazar, bureau la team Wata. Et pour clôturer, Balobi Mikolo, c'est ça, boss Nanga Lobara, c'est ça. Ce qui donne le pouvoir, le président Daniel Massaro, Gombe na Gombe, Changalume King. Il faut mon président Daniel Massaro. Tressim Belenga, il faut bien le président Daniel Massaro. Président Daniel Massaro, Gombe na Gombe. Balobi, Gombe na Gombe, Bomoko Tosa,
obika tango moni président Daniel Massaro fukama. Je te salue, président Daniel Massaro. Namoni wana héritier duel, hein, héritier duel parce qu'il y a mon konzi. Namoni bongo mon pêche-pêche, hein, mon pêche-pêche en direct de Dubaï. Basa wana vraiment ebelé. Na pesipe Gouti Ouattara, hein, donc Gouti Ouattara bambote na yo. Et si vous allez donc merci na bino, merci na Elenga Congo, merci na Tracy Mbele ngapoye azala vraiment na source d'information. Donc Moussale Salamarabu ndenge Tracy lo barapesa makambo. Merci à vous. Donc, na même allure, na même ambiance, donc je pense que aussi 6 mois, interview na Bijona Ange Noir, je pense que vous avez compris, je pense que vous avez tiré des leçons claires, tout ce qu'il a dit dans cette interview. Et mingi nde album au toujours osé la né Moassi Goloba et mi ange mi démon. Donc de mon côté, moi je m'en vais déjà dire un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné. Donc Nabutu Alelo, derrière la caméra c'était Gloire Diakese, à la réalisation montage Zali José Diasuka. Donc la série Fizek, le shérif, je vous retrouve très prochainement. On a même allure, on a même ambiance Tracy Mbelenga Elenga Congo. Donc pesa maramozo makambo quoi. Glody Diasika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata.